tant on a botami maman nanga azaki na zemi moi c'est aliboso o azaki kolo mobali pe azaki na zemi et tangu ba botisser nanga pe ba botinga to botami se ba to a une différence à ba moi tant to zokola ngai na ye nga na tambola ki liboso na ye tant na tambola liboso na ye ba bomeli nga soso au moins en Afrique ningi ça wana mboka tant na zolo babuna wana monkoto na mboka koleka mbanda ka ifozo masuwa une semaine okoma kuna tant on a botami kuna tant on a tamboli ba bomeli nga soso zuwa esali et pas ya mbanda mama après na ngonini nga na yaki kobela maladi tant on a beli makasi mbanda mama lobi na ngai ba tambusenga na banganga partout a lobi na mwasi na mama na ngai na mobali na lobi soki nga na mwasi aliboso mwana mobali oyo akovivre te mono bino ozo kanisa wana mono akokufa papa na ngai azwi masuwa amemi nga na mbandaka banganga mbanda na tambola na banganga nyoso tu ya Equateur na tikala akobika te nde na yeki nika bangole bimana ni nazo tambola na uti depuis bon marché ti na otambola na makolo moni infirmité nanga na otambola tengu libata tengu malembe ti na ciné paladium campagne mogeza yaki kuna donc malembe so na telemisi transport bwe kombi so ko moninga kandi na otambola baleki babini fautete so na ngaba na tshalo bo kana matabwe na babina ko futa bien nanga babi fautete tikala maman qui pouvait me considérer qui pouvait danser no yemba banzembo na mama na muna makambe donc fula mezo ya bwe donc combien zo ya so kombwe na tie kombi atelemi so kana beti makele papa na chaka na simbi likoloka bwe na yokota fautete toleka du batela ki ye pembeni ye okaka botaou ya mobale ezala kase na mwasi ye botaou ya ba joueur congolais ezala kase na mwasi ye bongo ya ba député congolais bongo ya ba musicien chrétien ezala kase na mwasi ye botaou ya ba prophète ezala kase na mwasi ye yango Samson soki oyo ki joueur congolais komi ko rater ba pernati ezala kase na mwasi ye yango Samson ayebisaki delila sekele ya suki na ye ayibola ki sambole ya mafuta mwanzo yo ememaki ye kino na suka atumba tala na lobi wana eza ba mapapu omoni eloko banzembo to na bimisi yango basala nzambe ya église na biso baye bavandi babi pasteur azaki na voyage baye iki nzembo zo yimba eya na sensité eya na mutu te eya na nini te ngana je suis à toi ya Yesu yeye na koma ya ye qui pouvait me considérer 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 so ki ka nzambe te album eza déjà na marché tout va bien atezo simba te atezo boite ate kufi molili liboso na yo bien aimé kolela lela te kene na réseaux sociaux nyonso Luka frère ke bali okuta tout va bien toko kende mosika na nzambo yo mon serviteur prospérera il montera plus haut je serai la tête et non la queue izana kati alléluia zamba famula. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom et bonjour partout au Bokolanda Biso. Namo Yipe, bonsoir partout au Bokolanda Biso. Nabutu, Ezayabino, Mama Anne Kalambay, Mama Tolonase. N'oublions pas, nous sommes à www.tolonase. Pourquoi pas s'abonner? Pourquoi pas bien aimer, aimer? Pourquoi pas bien aimer, partager? Kolo Yesu, apambola biso, apambola bien aimer, nyon surtout oyoba, yebaka kosunga vraiment Tolonase. Apambola bandeko nyonso tu ya mema kolo Yesu apambola mon mari notre patron na besala vraiment ko benga motema ya kati papa Carlos Kalamba esika motema ya mama Ana Elala Kanzambe apambola ba bien-aimé nyonso tu oyo ba ibaka kozwa tana bango ba partager o bazokata na bango
baemaka même na Facebook baemi na nga nyonso tu ya réseaux sociaux nzambe apambola bino yesu aza na bomoi so nalobi vraimen natanga koma papa patu mongalu te nayebi ke kozala mabe makasi motema ya ser igeti toto mpe natali na mopanzi namoni ma fille chérie de timpia yesu apambola yo toujours pembeni ya mama Calvi Kalambai, Tevi Kalambai, Ozana, Louange, famille Kalambai, et belle famille, n'angani surtout, il y a ici Kalambai, il y a Jean-Claude Kalambai, na musika vraiment, na Londres, na Pesibino, Mote, na Kombo, na Yesu Christo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à www.tolonase, boyebi kakandenge, ezalaka mama anatonga yaka, na bekran na bino ayela rabino makamo malamu o esalaka ke vraiment bo révolté na banda ko bo mona pena ke mususu azate ami malamu ezaka ka Yesu Masia nde akoki kolokota mutu na sepe atomboli likolo Yesu Masia nde akoki komema faveur moko boye ya sika o ta muso kanisa ki même pas na bomoi ya mutu sans plus tarder to ça na temps mingi te na sosenga na Eli ya nzambe la même magique so ki akoki kozela biso pena plateau mobimba bomo na nani oyo naza na ye na plateau na nyokwamite po na zoye na nyokwamite un simple coup de fil à répondre yé moko pena répondre à rappeler ngabi mama ana pour la gloire de Dieu je vais parler pour la gloire de Dieu pour na koyeba ko lendisa monde entier koyebisa bango ke Yesu Masia aza nzambe. Shalom papa Ike. Shalom mama Anna Tolonase mama Kalambai. Amen na sepeli pena makasi kozwa oyo zaki penda rêve na ngana fana na plateau moko talaka musala nzamba munene bo musala nzamba munene za musala nzambo abanga nzamba ngai pe rêve na ngai pe naza na sengo parce que rêve na ngai kumata na kati ya plateau ya mama Anna Kalambai mama Tolonase. Donc maman mususu bazu tia bango masolo abatu nase mais yo Tolonase. Alléluia Yesu aza bien papa Ike o yoza vraiment na France te awa tozana vraiment na France tolingi to na pamboli nzambe passage na yo à chaque fois le kaka na yebisa nzambe asala ngolu na kutana yo pona Tolonase pe to mekozwa quelque chose de ta part na ngolu ya nzambe oyaka Paris pamba ozaka na Allemagne oyaka kaka mpona mosala na nzambe to ozalaka mpe na bafere mosusu osalaka. Ouais nayaka mpona mosala nzambe mais makambo mosusu kala mingi te ezo komonana parce que awa mpe na Paris donc ndenge tolobaka ke na Paris mpe madame na nga azalaka yango moi nayaka mpe na Paris mingi. Ok moi sino ozalaka nde na Paris na Allemagne te? Non na Allemagne te na Paris. Ndeni yo vandi na Allemagne moi si aza na Paris bobalani nanu te bozobalana bozana ba fiancé tone potebi ke mutu aza pe na marié ye na mwasi na ifo bavanda ndaku moko eza bongo te? Non kala mingi te tozobongisa makambo nyonso surtout ke na moi kala mingi te tokopesa batu date oyo ezali mana mariage religieuse après makambo yoto ici. Donc Tolonase pesa invité. Bien sûr. Bien sûr. Papa Eli Nzambe yemuraza wana papa Eli Nzambe la même magique yambi vraiment mais invitation na ona ngolu papa Eli surtout to sola na papa Ike bali to ibsa peuple Nzambe c'est qui papa Ike bali c'est qui ozanani oko expliquer peuple Nzambe ni Ike Baali David azali humble serviteur de Dieu mosali ya Nzambe tango babi mosali ya Nzambe engelo baki nazana nga serviteur na bino oyo bozabana ya Nzambe donc kotala ke Ike Baali aza évangéliste premièrement et deuxièmement nazana don ya koyembela Nzambe donc comme chantre donc Ike Baali yewana donc mutu moko oyo ke na vie na ye amona kaka Nzambe parce que soki Nzambe te ngai ke na ngana za lolenge bino bo monela nga bo ete donc soki Nzambe te donc mamingi yango mwe na webisa mutu oyo nyonso tu tango ocha commentaire ozokoma landa biso bien yo kama makambo kima molimo ya deuxième voix na distraction landa maloba to loba bien par nanzela ya molimo mosantu o comprendre oyo comprendre te kota na Bible vérifier yango tala soki eza ko concorder.
Papa Ikebali, n'engana tout na question moko. Papa Ikebali, avant azala chantre, azala ki nanu évangéliste bien consacré ou musique ko landisa manasima ou bien azala ki nanu chantre pour le loto mona ba chantre mingi ba okoma lelo ba évangéliste ba koma ba pasteur ba koma ba apôtre. Azaki ka moyembi koyemba prinzamba yiko fungola likabo mususu. Ya yo peza kawana ou bien za soko ko expliquer biso vraiment. Merci. Na sepel mingi. Parce que à l'époque, tant que babinga évangéliste qui ba David, ba évangéliste chantre bazaki na muté. Parce que ngana banda ki liboso na bimaki na kolobaki ngai na beti musique ya mokili na isobolo pesa poa. Tu ande ko beta musique ba mbonda, dokola ba suédé par exemple. Tant na bongoli mutema na bongole mutema te po na belaki maladi na belaki na bongole mutema te po na yaki nzamba tambusanga handicap na ngelongwa na bongole mutema te po te na zaki na poème moko bwe na yoluka nzambe ngai na kibopagano na nga passé na ndo ndima te nzamba existaka parce que na la vie na ngandi na salaka na ndo ndima te nzamba existaka na une incrédulité moko ya mulai ya kusakana te et singala kika inter façon ya nzambe parce que batu to bando te yanga bando kokate parce na ndeko na bango soki nzamba linga batu alinga ngate boye ndo bisa batu mususu omuni bango bien ki nzamba linga bango nzamba linga ngate et ezaki point final nanga o na ndeko kanga batu mais un jour Dieu d'amour Dieu de miséricorde atalinga na lala kipongi nzamba la kisinga na zoimba kati na église même donc na sutu na pongi même nzembo nga na ndo ka na église tango mais ser mo ka zoyemba na ko même nzembo wana na sutu na pongi na kende église we molimo moko deuxième voix yango na obina batu boke bala ba deuxième voix ba deuxième voix et que vous ratissez yo bokonja likolo deuxième voix elinga na boyi deuxième jour sous na lali nzamba la kisinga na ndoto toujours imbala kati église na ba ser moko pana sutuki na pongi même nzembo wana ser yango azoyimba na zui décision na lobike lelo na okinde église tant on a comme na église ko kota na kati église mbala moko tant ma te esili modérateur abio na offrande muta oyembela biso frère Ike ngona bi kuma yango na lobana batu makambo basala nzambe basala kana cher ko telemela ka bango na mbangu te oyebi te parce que ngam kulwane ya ki jour nanga musala nzambe wana zaki poussé par l'esprit abi nanga na matika na ndo yembela na ndo yembamba moko kangola ngai kolo ekolo Yesu mosungi na nga papa kangola nga na bika kangola nga na ekobo kangola nga na masumwe wana ngai na kati kobo na lontoko na bangi na zaki païen donc na yembi ndenge wana ok zaki prière nanga mbala moko ba proclamer retraite nga na koti retraite na kotika masumu na kobongola motema donc na bongola ki motema na kai koyembela Yesu nzambe te Quand il m'a dit l'église n'est pas yimba, mais il a une idée que un jour nous allons chanter. Mais mon comme pasteur, mon comme azoté à Amina, à moi, à moi, à Nzambe, azoté à il que nous avons so lingo yimba, au lingo te à oyimba. Oyimba qui toque le la frère, mon il faut qu'au ciel. Est-ce que vous avez ko yia oyimba la campagne la binaya na ye. Na yimba la campagne, maintenant on oyimba. Bat bande ko bina, na oki mungongo moko balanga ike. Tala musana na ko tombolo yango. Oh. Na baouli mutu azati na koti ko imba na yoki deuxième fois na comprendre que musique et pas na ngai ezani David tango ayaki et pas Saoul na kati ndako bokonzi David ayaki na idée te ka kokoma roi ayaki comme chantre pona ko kimisa milimu maboye ezalaki na kati ya Saoul or que na mabongisa nzambe David azaki remplacer Saoul le vrai roi o nzamba ponaki donc ngai tango na bataki koyemba ezali ka facilité o moko nzamba pesa kiki na ko kozala percer mais kati na ngai nazaki na don pe ministère o évangéliste po batena nzela na nga bakoyoka na bango banzembo mais na nzela na nga bato bazala consoler na nzela na nga bato babongola mitema na benga mikate pona na adoration bato bayembi baleli non nzamba memi ngai nesika oke tango incrédulité telemi na moment wana soki iki aleki place wana incrédulité kwe pendant la kiso de yanga mona zaki déjà nazaki derrière muta incrédule ya kosakana te nzamba buka ki na songe sikomoni dimension nanga
o na nango wana lukena nga mutu mwa bongo oh mutu wana azenkedi tokei kuna mama tokei amen 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 grandeur ya nzambe wana molimo musantu akotoucher akobongola motema pona kolobake na bandaki liboso te makambo ya musique ezalaki don na nga na botama na bofenya na botama na folklore donc musique nangi eza folklore na botama na bafolklore na mbandaka na monkoto na tambo na folklore ezanga na makila mais naza liboso évangéliste ntango baordonne nga donc eyosala nini ntango nga nazoyembayemba na église naoteya naoyemba na église naoteya un jour paster na nga alobi na nga abiki nzambe alakisi nga ke ike tosambela mpona okomi oto ordonné en tant qu'évangéliste abi bondela otuna volonté nzambe na bondeli passé à salinga formation ti ba ko ordonné nga comme évangéliste donc nazala liboso consacré comme ancien après ba ko ordonné nga comme évangéliste na 2002 na ko bossa na yango te na septembre na 2002 ba ordonné nga tant ba ordonné nga nazalaki mutu ayemba anika na église boye mais tant ba ordonné nga passer à lobiki banda eno nde toordonne boye yaza évangéliste tozoloba eza te avant de la biso na église ya aza évangéliste nzambe aomeme musika azobima oh omenga mokoelekelanga ntango paster azoloba we ok ntango paster asisi 2 mois ezalaki ebele babengi nga na Londres oh ike tokati non tona kati yo non tokende non kunda te bien aimé dans le Seigneur bozo mona ndenge tension ezo mata eza kongenga po ya biso yinda kate biso bana nzambe biso bana kalambai biso bana mema ya biso engengaka ya biso engengaka ya biso yinda kate pote ya biso bana nzambe sengeli engenga papa ikeba to zongi mwa sima na oki olobi ke obande ko loba mingi crédibilité no bande ko ya parce que bando loba ke nzamba linga yo te eloko nini bande ko pousser oloba ke nzamba linga kote ngai eloko aliboso na botami na mwasi ya mibale o balobaka mwasi ya tobeka makangu na lingala donc deuxièmement tant on a botami maman nanga azaki na zemi mwasi ya liboso o azaki kolo mobali pe azaki na zemi et tangu ba botisser nanga pe ba botinga to botami se ba to une différence ba moi tant to kola ngai na ye nga na tambola ki liboso na ye tant na tambola liboso na ye ba bomeli nga soso au moins en Afrique ningi ça wana mboka tant na zolo babuna wana monkoto na mboka koleka mbandaka il faut zo masuwa une semaine okoma kuna tant na botami kuna tant na tamboli ba bomeli nga soso zuwa esali epai ya mbanda mama après na ngonini nga na yaki kobela maladi tant na beli makasi mbanda mama lobi na ngai ba tambuse nga na banganga partout alobi na mwasi na mama na ngai na mobali na lobi soki nga na mwasi liboso mwana mobali oyo akovivre te mono bino bozo kanisa wana mono akokufa papa na nga zwi masuwa amemi nga na mbandaka banganga mbana na tambola na banganga nyoso tu ya Equateur na tikala akobika te nde na ye Kinshasa tant tu na Kinshasa toko mabwe papa na mama pe bakabwani lisusu ya on azo conseiller bato basala ka divorce tant boyo sala divorce mingi bana mbazala ka sacrifier amen ngaso na kumaki na niveau wana papa na mama nazaki na handicap nanga parce nga na nazaki handicapé nazo tambo na mabele ko benda na mabele mais papa na nga na mama na nga nde nazali mwa mke bakoki ko idenga so bazali na unité po ba idenga na kola bien atanga ba classe bango mbale basali divorce donc basali divorce ngam nazaki victime na ngani obotami na kati o malbati papa bobotami combien na libota kota biso no tout ose bile pe na papa ndenga botina mama na yo kota papa na mama to koki kozala nga nazalaki lokola 3e do tuza 5 okay kota papa na mama siko na bino nyonso mama ye moko siku ana 9 père ye moko siko kuna kolobati donc on kolobaki tuza ebili okay famille nombreuse famille nombreuse parce que père azaki donc muta ikobo muta loyengo wiki ba mongo mingi oyebi yango kaka se ndenge bato mingi balobaka mongo makamba kobota donc c'est le côté donc tant ngai na sokola bongo na souffra na vie tant on a souffri na vie na makambo tunga na ndeko mona nazotala bana msune ba okola na ba parents na bango ba oke ba classe wasa esalanga motema mabe na koma kama mana obike zuwa ya koyina donc na komi koyina baninga na ngana omona make donc nga nzamba linga ngati
ozuma donc tant on a makamnyo surtout elongi na ngai ezaki mabe mino na ngawe mino ekoma pembeti na obi soki nzamba alobi asokola moto Oh Zana. mama butala bafoto ayike akala mino nazaki diana bandutango mino epola na yoka asoni te akoloba bato bayebi ngatanga mino nange bamongo bande obi o mino mboko so baninga bando sikanga baino mboko donc de mino epola nazaki dikosho ezaki mulai ya grave makolo na nga magena ndo kutambula ti wana pe ezaki susu x leo basanga ba examen nini ba opération en Allemagne ba dresanga po esa tout doit que magé infirmité na nga mais na tambula quand même tout doit na za stabilité ozo comprendre donc na nyoso tu wana na nde kuta na obi nga nzamba linga ngati alinga batu mususu mais ok na bande kubusa na alinga inga depuis na botama malgré ma problème yote bande okomela nga un jour nzamba ande koyeba na kati ya famille mobimba na baya na ngo batanga na ba nyoto batanga ata moko tafungwama ata moko te lelo leki na bango oya bande ko senga mbo na ville o azaki handicapé négligé méprisé o ba bamona ipamba ba ko changa kate lelo ngamba ko mobinga allo boni amen. Alokotaka na se atombolaka likolo bene metala ba merveille ya Nzambe to luba nini to kende wapi so Yesu te to an eloko nini to ko sala te mama il faut obetela batu sete po batu ba comprendre tant to luba likambo ya Nzambe asali bo asali bo eza te yango to opesa importance makasi to opesa so ko landi makamunyo to ani zokoma na eza premièrement parce que nga na lukino liboso royaume ya cieux bokonzi ya likolo so to luki bokonzi ya likolo nyoso tu ekokomela biso na bopete eloko bato bakoki kokende bangunda banzela nini badindana bakendo kaka badiama nzamba akopesa oyo esiko za soki kaka okangami na ye utambuli na sincérité amen Yesu aza Nzambe Yesu aza mokonzi bien aimé nous sommes à www.tolonase ici à Tolonase nous rachetons les temps car les jours sont mauvais Jésus-Christ revient bientôt papa ike oleli olobi papa tango komi na mboka Congo na Kinshasa papa na mama bakabwani siko na condition wana papa na mama bakabwani wana otikalaki côté ya mama ou otikalaki côté ya papa. Premièrement, maman zwaki ngai. Tant maman zwinga tant bakaboi na papa, comme papa na ngai yaka Kinshasa pona nga. Papa na ngai yaka Kinshasa pona ngai. Tant on a bela maladi ba aye na Kinshasa ba diete ba transférer dossier na ya musala comme na Kinshasa. Tant on vient na Kinshasa papa na maman bakabwani. Directement maman na ngai ayibinga. Akei na nga zongi na nga wapi. Il fallait tika nga siko na Monkoto. Na yusino Monkoto na mbandaka déjà azongisi na mboka na Monkoto oke na Monkoto kuna nazana ba pareil na ulata te ba bekio to simba ka izala ate kuni ya mboka oli atika nga na Monkoto atininga su na village natal village natal wana donc na uyiko koma te non ngane na zabu na vana na mboka na lobaki vina nga na sukia na mboka na tindi kutu lettre na kitana bina oya te timuko avana ya kuna il faut njoko esila na mboka donc na kuma ina nga milei ya ba misuni na binda na mabeli na kedeke bazamba na kubinda na mabeli wana mwana muke ba ajini wala mama na oyiba tezadi ya ba po na ye Kinshasa tant na zungi tant papa na nga kende tant mama na nga zungi sainga na yaki na ba 84 je crois na ba 84 ndi na zunga yi Kinshasa batu musuta msoko mona ngelongi bolo ba o mwana muke to ka ba ni wana oluba ba 84 don nzamba sokola kabilo alléluia na ngoma lokole elenge o kina sana ngelengeti na elengeti mama donc izaka ka ngolu ya Nzambe Nzamba zo sala e yo sala kina kacha mboka kuna na komi ko souffrir nde papa na nga tindelinga lettre na niveau mboka obina nga ike nalingi osimba ntitete obenda na pina mabilité natali suko na ndo banga papa na nga makasi natali papa obina simba ntitete na benda na mabilité na sani ndi na osimba likolo ndi na koma ko be ko tambula na likolo boy na tiki ko benda na mabilité na koma osimba likolo na uti musika mama na tango na kanisa yango na lubaka Nzamba munene o mekata na kufa kenazo ngane sika wana. Siko papa iketo koma okomaki na mboka tango komo benda likolo esayaki ndenge ni pozonga susu na Kinshasa lisusu
Pana zonga na Kinshasa maman nanga mutamema inga. Ayaki. Mukomuna moni kaka ba yozwanga na tracteur na ville na mboka wana bazwinga ba minga na mokoto tozwi masuwa ndito mbandaka tokomi Kinshasa. Tant tokomi Kinshasa. Wana zongi na maboko mama. Mama zwinga. Ayeka mamu aye atikinge papa. Tanga tinge papa yaki. Ayo tika ngi papa na bandeko nanga mibale. Grande sœur nanga na petite sœur nanga do toilette 3. Ndito yokuvana na papa kumulambela biso fufu papa comme place wana ndi yadi okoma autonome place na komi ko sa mobulu na nga ko kende ba ville ko singa moso papa tininga kende classe to na contrôle te mama zati tant papa lobi ko ndi classe mais papa zaina moi cité bon père abandé ko changer basi na ndemo ko ndimati no bino ngai don ni na zabweko na luba na kolina na vie ya ikobo ya makasi ya ndaku na biso na ndako na biso no déjà ekobo za makasi donc naza mutu moko ngolo nzambe ka mutu kosanga na zabu amen ezaka grâce à nzambe amen no so ina oluba boy donc ngolo nzambe kaka amen amen siko papa eke to poussa ni siko premier album na yo parce que premier album no j'espère si je me trompe zaki yo likambo ya ngolu eningisa mokili likambo ya ngolu ebetisa mbula likambo ya ngolu etelemisa moi likambo ya ngolu tant biso to bongola mitema sika to simba mama ki penza na likambo ya ngolu est-ce aussi moi oyebi nzembo oyemba ngona eza nango likambo ya kiisi te o pe ya falanga te o eza nde likambo ya ngolu pe ya molimo mosantu nzambe akosalaka na bana na ye o donc oyebi yango aujourd'hui toi là qui pouvait me considérer donc nayebi te likambo ya ngolu ezalaki inspiration ya nzambe likambo ya ngolu ezalaki mutu atekelaki yo banzembo likambo ya ngolu nayebi te yebisa biso no likambo ya ngolu parce que likambo ya ngolu ndeza alpha na yo avant tokoma na kutokoma na ba omega te na likambo ya ngolu déjà premier nzembo o na yemba yaya yaya nanga ya mobali ye yaya nanga Jésus nazalaka na yaya mosusu te yaya nanga Jésus au moins pour basusu babengi yo mola kolibeze bule kaka yo papa mwana na champati o ayaka se na malita o bisoto yebi na Kongo ozanzambe okike na yo kako oyebi yango omoni siko banzembo wana nyonso tuto na ndoyimba so olandi yango ezaka témoignage amen ingolo ba nazaki na yaya te oya kokipenga nazaki na nini te yaya nanga ezali ka Jésus nzembo wana na liboso ya yaya ebima na prière tozali na kati ya prière tozo yemba nete soso papa mbala moko ngai baninga ba osambe yanga na lali tellement na lembi na leli na lembi na lali bamona temi na ndoyeba yaya tolai na Jojo Mulex to andi ko yemba ngona ya Jojo Mulex wana siko ndeko na ngamo be sekutula zo beta guitare alobi zo na bine zo accord beta nzembo wana ebima na prière Jojo Mulex yango moni nzembo wa bongo tango tobeta yango na bimi na théâtre tobeta yango na théâtre nde diete mesayi nini bato ba découvrir nga nzembo wana mutekotisanga ba studio nzembo wana ndeza alpha nanga mais titre album ezaki likambo ya ngolu likambo ngolu bima na nini nazo tambola na uti depuis bon marché ti na otambola na makolo moni infirmité nanga na otambola tengu libata tengu malembe ti na ciné Palladium campagne moko ezalaki kuna donc malembe so na telemisi transport bwe kombi so ko moni kaka ndi na otambola baleki babini fotete so na ngaba na tshalo bo kana matabwe na babina ko futa bien nanga babi fotete tikala maman qui pouvait me considérer qui pouvait danser no yemba banzembo wana mama na muna makamwe donc fula mezo ya bwe donc combien zo ya so kombi na tie kombi atelemi so kana beti makele papa na chaka na simbi likoloka bwe na yo kota fotete toleka dutu baki batikinga donc
l'homme sans valeur bayibi ki handicapé so amatia ofuta billet mais so mona ko futa ba boyi bandi ko continuer nandi ko continuer ti na koma ti na signé par la dum na nzela wana nde na komi ko yemba ezana ngoli kambo ya kisite o pe afalanga te o ezandeli kambo yango place li kambango le bimela yango wana na otambo na nzela na yemba ezandeli kambo yango donc noko moyemba ngo par rapport à ba circonstance on a comme kuta en toilette qu'on a na jeune nanga mo ando yemba nanga yazo cha deuxième tuzo kende tito comme kuna nzembo ali kambangule ma ile place wana amen et boso to kita na ofele siko ebima kita mon papa nanga akufaki papa nanga ando tinda nga kende classe nga na obo ya ko kende classe so tant papa tinda nga kende classe tant nga na komi na posa ya classe tant na komo sambila na bi na rattraper na tanga na bandi otanga ba bengani nga na examen na ina parce que na ndo tanga musique ba bengani nga mukolo examen ba bi wana mbongo mineva ete okota te tant na zongi na komoli la lobi papa na nga ndo futela nga classe nga na ndo olinga te tant na zaki payen tala sikoyo lelo na ozanga mineva na kende ko luka papa na nga ou bien na zonga na kati ya ville côté ba libanais parce que na no senga mbongo kala na yeba na ba libanais na kila te ba libanais na nga te ba opesa nga mbongo ba futela nga classe tango nazo kendi na ville pour na ke ba libanais donc mutu asa bongoli mutema nazo zonga sous Égypte amen pour na zonga pour na kendi na komi na nzela mamona moni frère moto kuteni na njabi évangile il faut que yo ebite ngala bi nini abi bo yo ebi lo côté ngala bi nini abi na ngabo papa bino akufaki lelo ba pesa nga nouvelle ya papa na nga akufi na otambo na nzila babengani nga na école bayibisika papa na yo akufi soit siko ni papa ova na masina nga lala na église na bon marché bayibisika papa akufi nga bi ya solo wana bamu Kongo mongalio yo kanga ina kolela etike ya mwana ilinge Dawidi liboso na Goliath ngai basekanga na mboki botana ngai boaka ngai banguna ngaba baninga ngaba sundola ngai butu pongi na zuwa te butu ekoyinda ka usuka tungo te butana butu natali Kongo mongalo na ekoyemba ngai etike ya papa nako kanisa na bolenge papa zalaki kotinda ngai na kindi na kelasi na nzela na ngonde inakozwa venir ngai kokimaka kokende bazando bavile pe mwindule lelo papa kufa na kuma na posa na kilasi minevale mutuya kulia pambase matata engagement se diplôme lumpoto na mono kobe ngoya uyu ikutumba ya uyi na komaka ko kanisa gelubaka papa nanga nalelio Yesu Kristu papa ya ba ofele Zambe aba veve mosungina ba balimba pe bazanga makasi yokangama ba papa ya moki soki bakufi bakozonga kase mabele atandele kisama ekosila ka Valeri kotalila moto yo bebi na moki ase esengo itoni ngai na motema mpo na talela yo masiya yo yaki na moki okufi pe okundami mokola misato seki o matina likolo ozali na bomo yonde papa malamu testament na onde biblia liloba na bomo amen nous sommes à www.tolonacé ici à Tolonacé nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Ne zappez pas bien aimé tikala vraiment on a partagé pe benga bandeko bazan zinga lobala bango te mama Tolonacé aza déjà na place azana évangéliste ikebali témoignage ya malamu ezopesa vraiment kimia na motema ezopesa confiance ya kosalela nzambe bien aimé sokotikali fidèle na Yesu Masiya bien aimé nzamba kochauka akotika yote papa na ngai siko likambo ya mwasi ngai na komi tunaka soki na utaka wapi moninga mituna soki utaka wapi motei mituna soki utaka wapi mobali ya utaka na mabele akozonga se putulu Yesu utaki na lola bongo azonga ki na lola lokola to utaki na Yesu tokozonga na lola yango likambo ya mwasi ibu mambo kao likambo ya mwasi ibu mambo kao soki ada alia kimbuma ezala kibozo bana yetego bona mwasi oyo
nzamba tselaki ye pembeni ye okaka botaou ya mobale ye ezalaka se na mwasi ye botaou ya ba joueur congolais ye ezalaka se na mwasi ye bongo ya ba député congolais ye bongo ya ba musicien chrétien ye ezalaka se na mwasi ye botaou ya ba prophète ye ezalaka se na mwasi ye yango Samson soki oyoki joueur congolais akomi korate ba pernati ezalaka se na mwasi ye yango Samson ayebisaki Delila sekele ya suki na ye ayibolaki sambole ya mafuta mwanzo yo ememaki ye kino na suka atumba tala na lobi wana eza bamapapu omoni eloko banzembo nzembo to na bimisi yango basala nzambe ya église na biso baye bavandi babi pasteur azaki na voyage baye ike nzembo ozoyimba eya na sensité eya na mutu te eya na nini te nga na yebisi bango non yoka nemeki koexplike bango nzembo ndenge eza baocomprendre te pasteur auti voyage ntango aye premier jour pasteur akote avandi boye avant ate alobi ike ayemba na temi nayembi likambo ya mwasi pasteur aoki nzembo abi ike na te ayo liloba nzambe me makambo oyo ozobimisa ekozalaka nzambe moto akopesa yango oyo eza bamonde ya révélation monde ya mapapu donc omoni soki na bureau moko bobe côté moko boye okoka kokota kuna te place moko boye okota kuna te luka mutu moko boye te luka omoni na pesa ça neti mutu moko toko pesa exemple neti lelo ba pesa exemple mutu tel akomi mokonji place moko yo siko zo lukokuta na mutu asoke simba te luka ka mutu mo pirier asimo na loboko kotisa nde monde ya révélation yango wana révélation soko lingi yango kanga maka na bible molimo mosanto asimbo na loboko akotiso na kati kuna o comprendre makambo yango kowela ko critiquer te amen amen Alléluia. Makamba molimo batu baye barango kaka bato molimo loba notre papa notre gardien du temple pasteur Carlos Kalambay na saluer na musique sikazali bien aimé dans le Seigneur toujours continuer na papa ike vraiment na baki na ko vanda pina na likambo ya ngolu parce que likambo ya ngolu na bomo ya frère na biso ike ba ali yango ndeza alpha na ye et puis to koyeba kozonga na oyo elandi na sima so to kiti to moni tout chez moi Jésus touche moi Jésus sonne de moi, Jésus touche-moi, Jésus sonne de moi, touche-moi. Donc, nabi na banzembo anyo sotu wana parce que nazalaki na secours mon côté na vie. Amen. Na yeba yeke soki mutamokila simbinga loba osekanga. Amen. Soki mutamokila simbinga loba ochulanga. Omona que Jésus touche moi, il andami na nzembo apinzoli et aka ndengi moko. Donc, nande koluka kaka soutien bolingo motema lo mususu to sano ibango mbale kaka pinjoli na bale oluka soutien ya nzambe so soto comme na bolingo motema monde du suto matina mapapu bolingo motema nange bolingo motema nange bolingo motema nange bolingo motema nange olangolo tema Jésus olangolo tema okitendo loko Jésus okimelo tema ye na benga ka mpongo monene aya kolo Yesu ye yonde makolo ya bako ka Jésus biso ya ba aveugle Jésus dikukuma na Mose papo disekwa ya bakufi Jésus koti sanga ina chambre na yo na mona nzoto na yo Jésus lokola luta mona kinzoto ya Boaz kolo Yesu ye nzoto na papa bila kelima bepo na mone mipamboli po na mwasi alibala Ponazali mwasi ya libala na Jésus kolo Yesu chambre na yonde motema na ngai kolo Yesu soko lingo comprendre banzembo oyo kota na Deezer kota na iTunes kota na Spotify kota même na Google kota na YouTube oyo ka banzembo intégralité na ngombo mobimba. Amen amen amen. Yesu azanzambe beneme tozo continuer papa ike Yesu asaleli o makamwa minene lelo oyo délivrance na yo délivrance no esala kondenge nini délivrance na yo kokoma oyo komi lelo komona oyo mba esika nyonso tu yo wuti na yebi te na oninga na tuna question moko boye ekotisa nyonso na kati ko esika yo wuti nzamba otozwa yo papa esika yo komi lelo na oyo nzamba azosalela yo pe oyo nzamba salela yo po avant bando salelo c'est kasi asalela ki yo okoki koyebisa vraiment lelo so pito tela na micro nzambe liboso na biso te tomona eli ya nzambe boye okoyebisa nzambe
Gana okoloba kaka ye kaka na makamnyo surtout premièrement Yesu kaka. Donc na okoloba mususu nazaka na tangi na Bible ete mais soki kana lamuki na tali siko ngana wuti. Donc eti na sumukate. Eti na banga nzambe. Eti na irapelinga. Ngana no bana batu mususu. Omoni na vie Yesu alobi na ba dit le pré. Abi bokende bolakisa ba sacrificateur. O na salikati na bino. Ke bokomi pire. Na moment na bazaki pire, te temps bandi kotambola. Ba se retrouver ba komi pire. To ba komi pire. 9 wana nyotu ba ke. Na moko kamutazo. Moko atali abi azongi ba obi azaki samaritain. Parce que autour sur le petit sous samaritain. Moko wana azaki samaritain païen. Mais abi ngana kendo lakisa ba sacrificateur. Mais même temps mutu oyo atini ngana bikabu aza. Na do senge merci azongi mbala mombango. Aye ko senga Yesu merci. Yesu alobi ka yo mutu biki. Bongo 9 fois nyo surtout. Ba biki te kaka yo moko samaritain païen oya ko se présenter abi kende kondima na yo e biki so pe masumu na yo elimbisami. Nena lo bana batu ni. Quel que soit niveau noko me mama. Yebaka faible commencement. Amen. Omoni lelo tozoloba toyini koloba mingi so muta yembi nzembo ndenga zalaki ndenge nzamba sali nini boy bat ba omona ngo mabe bazo préférer koyemba ba vie ya ba Paul o ba muna bango te. Amen. Et ya mabete. Mais so yo nzamba sali yo toyembi vie ya Paul oyembi nzembo vie ya Anna oyembi vie ya Bartimée et ya ngo mabete pe komama na Bible. Mais soki nzamba sali linga na yembi yango eza pe lisumu te. Et ya lisusu mieux parce que nazo témoigner eloko oyo ngana moni na vie na nga. Amen. Présent ba tumsu pe nzamba sayeli bango mais bana audace wana ko lobela ngo te. Mais tant moninga ngana zo audace ko lobana ngo tika na loba balobi nini tant ba yepa mo kakatani o atelemaki na mikole belé liboso atambo tant ba ko tuna ba nani ba bikisi yo alakisi bango mais tant Pierre a kalobini boye ko telemela biso kaka pona bien fait o to sai na bomo ya mutu na yo sabino ke likamba malamu so nzamba sai na kati ya vie na ye eningisaka trône. Amen. Eningisaka ka ya diable Bible lobi eza na biloko mibale to misato o eningisaka mabele komona un esclave a régné babelo musute babenga ngwe liboso un esclave a régné. Eningisaka mabele tremblement de la terre. Ok, ce tu es dans le Nouveau Testament. On est avec l'Ancien Testament. Ecclésiaste mutalobai nani Salomon mutalobai na boanya nae. Alobi ke biloko mi bale to mi sato eningisaka mabele. Komon atangi moko ya liboso ngala atangi ka moko. Po na boyo continuer mususu moko. Un esclave a régné. Po wana place na ngangwana. Un esclave a régné. Donc muto momona ki pambo momona ki négligé azwa valeur. Na Nouveau Testament. Ba ko bana bisoni. Dans le Nouveau Testament, ba ekotalisa biso skoki na époque lelo ke nzambe na bomoyi azana makambu ya kusala mingi mais pona sala apesi le koso na mitema bato na romain ba obi ke le monde entier attend mokili mombezo c'est la révélation ya bana ya nzambe kolobani mokili lukaka mingi tabango basambelaka bazandeni mutu azolela lela tilelo nzamba ngo aza wapi bato andengo wana tanga moni ndenge nzamba lokoti ke apese valeur mutu andengo wana lobani en tout cas nzamba ana bomoyi banganga bakosaka so banganga bapesa mbongo mais il faut pe biso to ebisa bana nzambe ke nzambe pa okopambola yo na musala na yo zo sala soko bangi nzambe nzamba kopambola pomba te Bible lobi cherchez premièrement le royaume des cieux nyoso tout mususu koya na sima par dessus elinge lobanini elinge lobake bokonzi ya likolo soko zwi yango Pierre tanga komela ki Jésus ebise Seigneur tozo landa yo tokozwa nini est-ce Yesu alobai na Pierre ke Pierre tu es charnel maman aibisa ke tu es charnel Yesu ayoki Pierre alobi papa tozo landa yo totiki ba pêche
totiki bana na biso totiki bandako na biso tolanda tokozwa nini tala yo mutu olandaka bilanda landa yo kango lelo Yesu alobi bato nyonso tu botiki bana na bango botiki biloko na bango botiki nyonso na moko na koya bokozwa bokonzi ya likolo mena ekeke oyo da so yo so osambelaka mpona bokonzi ya likolo nga nasambela mpona bokonzi ya likolo na présent lelo mpe namona loboko ya nzambe soki namonaki loboko ya nzambe te ntango mosusu lelo na ngai nazala boye te ozokoba donc Yesu atalisi eke Pierre bokopambama na bino mpona bokonzi ya likolo mais na ekeke ya lelo mpe bokopambolama na bamituka na bambongo na babénédiction na bana na banini parce que Bible lobi yango moke na kati ya Israël ekomba ozala te siko yebisanga siko so muta témoigner ke nga na bande ekobota te pendant 10 ans nzamba pesi na mwana lisumu nini eza place wana yebisanga lisumu nini eza place wana so yo muta témoigner ke pendant 20 ans na bwa kaka ngunda na ofra ba pesa ngate ba bosa na nga kutume lelo ba benginga ba pesi nga imbala moko 10 ans lisumu nini eza wana yebisanga lisumu nini eza wana papa so yo muta témoigner ke ngai ekom na balaka te célibat elataki nga mingi mais lelo na komi kati na Yesu na bali libala la bavoile lisumu nini eza wana yebisanga lisumu nini eza wana bola mwanzambe bien so mutu moka témoigner ke mubala sundola ngai na 5 bana na ko kutana pe nzambe lelo asuinga mubala balinga na 5 bana lisumu nini eza wana lisumu nini eza wana vraiment lisumu nini eza wana ba bien fait ya nzambe esengeli to pambola yango parce que bien fait ya nzambe pardon esengeli to tatola yango to bela mokili mobimba to epesa ke nzambe na biso aza capable aza incapable te parce que tozomona même ba faux délivrance montée montée pièce par pièce mais mona mosala ya nzambe wana bandaki événement caméra ngan ti akwesi bato aniati bato alesi bango matiti bazo filmer amelisi bango ba pétrole bazo filmer niati bango bazo filmer mais tozomona penda ke makambo ya minene ya makasi o nzamba azosala surnaturel bato balingi te to témoigner alors toko témoigner nzambe na biso mokili elinga to elinga te azala nzambe yamba avant que biso to yeba ye to otikala pe nzambe ozaki na mokili lelo nzamba bongoli okomosala nzambe soko témoigner munene ya nzambe ndenge nzamba alongolo na mokili okomi lelo mosala nzambe po bali mosala nzambe lisumu nini eza wana te nga na oyeba te c'est que toujours empêcher bato bakota bokonzi na likolo biso ata bokangi biso maboko tokotatola monene na nzambe parce na yebi esika na uta frère ke vraiment so tobi totala penza totala bolamu ya nzambe nga na tuno pe la question moko mama penza mama azavani na ndako mama Fallon moi si nao mama Fallon yauna kamwe na kasi na verifia kiyo na vérifier que votre kuta la maman Fallon na Hollanda biso nani na yo comme na première liloba oyo loba ki na maman Fallon joue beaucoup tena ke oyebisa ke nini oyebisa ke maman Fallon nini pope nandi mayo andi mayo penda loba ke wina ningi na balo liloba liboso po maman Fallon na Hollanda yo kana ina loba ke liloba kuto ngana ko lobela ye oyo yo loba ki yo na lobi te eza liloba ngana ko kuluba na ye mukolo nini milo na yebi so tie photo na yebwe otinga ikindi nazaki ya pas match de ngelo baki parole nanga ezali na mona influence te mais bonzambo vandikat nanga de muti salinga nazwa o na okozwa amen papa la biso ike bali aza vraiment marié aza na mwasi kala te tozozwa ba invitation parce que to lobela tout va bien. Tout va bien. Alles is good na allemand. Alles is good. Na yoka son Alles is good. Tout va bien. Voilà. Révélation à tout va bien. Qui pouvait me considérer? Ils en a quatre à Alles. Ils en a quatre à Alles is good. Qui pouvait me considérer? N'anga kolubani. N'anga lobaki. Omoni mutu so ina na kufite. Kocha na point na vie na ye. Amen. Tiens moi virgule. Ou bien point. Pour les autres, histoire ils ont continué. Na alma tulubaka unjo vaita. Donc makambo zo continuer. Yango moni na kata Alles is good. Nzamba tali singa ndenge
kondima ya bato mususu ezo ningana omoni mutu aza chrétien mais vrai chrétien bayebaka ye na ntango problème ye vrai chrétien bayebaka ye ntango mutu nasambelaka nzambe nasambelaka nzambe ozolela boye ndaku emonana te olinga mwasi aboyi yo oluka mukanda bapimeli yo place bayaka koyeba vrai chrétien comportement na oyo ezala nini okolela okoyina bato okozape mwasi mutu musu mpe abotoli yo ye Samson babotolaka ye mwasi donc okozwa mutu mpe babotoli yo mais comportement na o chrétien ezala nini est-ce okoyina baninga mosusu okoza mpe moninga no mpe musicien mosusu atombwami akomi considéré danger mais yo siko comportement no ezala nini yo vrai chrétien ntango omoni moninga moko azotombwama azoperce nde tomoni lelo ndeko na biso Moïse Mbiye nzambe apambola ye azoperce yo siko chrétien vrai chrétien motema na yo eza ndeni yango moni tolobelaki tout va bien mwasi oyo femme sinamite ye avandaki mwana na ye akufi mais ayeli bosa prophète atuni ye boni mama tout va bien mobali ne atuna ye ndenge nini tout va bien oke atikaki mwana ya kokufa malobo ya bandai koloba yango wana pe kokisamaki pa mosali na ye eresisite mwana na ye yo bato nyonso to baolanda nga na émission vi na yo soki ominimize baproblème so olingi olonga komba talaka ntango Tyson bandai kobunda bolimisaka na ntango akombo so bakutani na adversaire aolakisa deya adversaire na obeta o omona kaka première round bwe nta mutu alali mutu yango balekaki na mbinga metanga ofenteka we nakobeta o pa la nature ne vous enseigne point eza mutu abetaka Tyson magi ata soki bacorruption mais lokola lobai na ye dia na kobeta o abeti ye David na Goliath siko tozonga na bi David dans la Goliath mula ye ngambe mais yeso yebi ne David obine na kokwesa yo pe na kozwa mutu na yo na kati yango na lesi yango pa bandeke na liko Goliath obi na mutu expérience tala petio ozoyela nga lokola omoni nga ndeke mais njoka malobo ebima na mungu na biso ndi yango ndi kokisamaka tant que tu vivras yo zolandanga ni ne tiendra devant toi tu seras toujours la tête non la queue mais condition banda ko minimiser banguna na yo kotala bandoki ya famille te beta bango kara yo bondela nzambe yeso akota likamu na yo yeso akota likamu na yo abongola histoire ya vie na yo komona baninga te omuninga pambola mikumi sanzambe komisa nzambe ko yina lipambola muninga te soko yini lipambola muninga yope ozwa lipamboli moko te bato yo tu batombwama babetela baninga maboko après bango pe babeteli bango maboko so lingi babetelo maboko banda dia ko betela baninga maboko ndeka ola nanga na lite ya bwi betaka dia maboko parce yo ba ko betelo maboko Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment, ambiance, eza makasi, ambiance, eza makasi, mwinda, eza kopela ici à Tolonase. Nous rachetons les temps car les jours sont mauvais, sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Ouais. Papa Ike, ceux qui vont dans la mode de la fin. Likambo moko boeto, momoko boeto. Parole moko boya bénédiction pour na peuple nzambe o bazo talo etake mosali nzambe papa Ike bali okoko yebisa peuple nzambe ni na ngina yebisa peuple nzambe soki na muta kufite pesa e considération amen na osenga na yo pe o nanu soki nanu kufite elikia ezana na mutu o azana bomo amen cha elikia na Yesu atozo tanga ba classe ya minene ato zana ba ubotama na poto ato botama na mboka ato zana ba famille bato ambongo oka histoire te bato musuba zana mbongo papa kufi pe komo nyoko malelo ba koma babola amen ne tolo bana moya lelo ezana bato mususu baba licencié mais na ba papier na bango ba licencié bazo tindika pusu ba misusu na ba papier na bango na bazo nikisa ma fufu na machine mais na ba papier na ye mais okomona nzamba zwaka mutu azangi pam azangi même papier a valoriser ye liboso batu pa mokili ekamwa na lobite ke nzamba linga ba licencié te na lobite ke nzamba linga batombo batanga te batu nyoso to bozo tanga na ba ope bozangi valeur na miso batu na sengi tokangama na nzambe
kotia elikia na yo te mpona bato moko na bavocat na bani bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suivre d'aucun chagrin. Donc na bisa mutu moko oyoki soko za na mato ya koyoka yoka tia yango na misala soko liki na nzambo atikala ko décevoir bato moko te mutu lokola nga nazaki mutu moko na suka tu na suka na yebiso na quartier mbaba yeba ke mona mbali akobongaka te vi na ye beba mais na kutani na Yesu na pesi Yesu motema nanga na tie na première place. Quelle est ta première préoccupation? Ngai nazwaki Yesu na tie liboso lelo vi nanga na komi ko sepela lelo na lobite ke na millionnaire na lobite na za milliardaire mais nazo loba ko poussa na pembeni na Yesu échange ka vie ya mutu. Alléluia. Zamba pambola oyo landinga. Alléluia. Yo moko milobela amen. Amen, amen, amen. Nzambe apambola oyo yo landi biso nzambe apambola binesika so bozali. N'oublions pas, nous sommes à www.tolonacé ici à Tolonacé. Nous nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Album il y a papa Eli, papa il y a papa Ike Bali, papa Eli azoyelanga trop, papa Ike Bali yango. Donc na ebité papa Ike soko yebisa bato sika nyonso to o ezali. Tokozwango na kati ya ba plateforme nyonso tu ndenge moko pe na kati ya YouTube kende na Ike Bali David TV okomona so na YouTube zala abonné et kende lisusu na ba plateforme yo to réseaux sociaux na Château Rouge pe ezali na Bruxelles pe ezali na Allemagne pe ezali partout pe oyo azana besoin ya kozwa direct pa na ngai okomeli ngai na WhatsApp na 0049 160 96 ezalaka 96 32 97 04 nazongeli yango 0049 160 96 32 97 04. Ok. Bino boyo kindenge papa Ike Bali alobi donc oyo pa Monique abengi papa Ike Bali azuete soko ko komela pe mama Tolonacé ko zongo pepa na ngai to kokutana to yebandeni to sala po ozwa yango papa Ike ata 2-3 personnes oyo bayeba ko soutenir musala nzambe ko kopesa ba mbote zambala mingi. Ouais, na pesi mbote na papa Carlos Ouanjolela. Mama Fallon na papa Carlos Kalambai na pesi mbote na Chise Kalonji oyo ezali mutu oyo ya liboso mutu oyo nzamba salaka yeke lelo ike amata na poto oyo pengisa ko na Londres na Allemagne na Allemagne ouais yiwana Chise Kalonji nzamba pambola bozane famille te nini te asepeli karabengisi yiwana lelo tokoma famille amen na pamboli nzamba pambola bino surtout merci na ope mama Ana Kalambai Tolonacé toujours mawombi na mawombi moto na moto Tolonacé monde entier Tolonacé mokili mobimba nzambe apambola associé papa Eli nzambe oyo atikaka mama Anne Kalambai te butu na moi soki mama Anne vraiment beleli papa Eli aza toujours na place donc papa Eli nzamba pambola papa Eli apambola mwasi na ye ndaku na ye basani banzungu donc vie na ye mobimba ezala vraiment béni na kombo na Yesu pe nzamba pambola peuple nyonso ya mema ya mission évangélique les messagers de l'alliance na ba serviteurs nyonso ya le messager de l'alliance que le Seigneur vous bénisse papa Eli ya nzambe la même magique check je suis à toi ya Yesu na koma ya qui pouvait me considérer 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 so ki ka nzambe te album eza déjà na marché tout va bien atezo simba te atezo boite ate kufi molili liboso na yo bien aimé kolela lela te kene na réseaux sociaux nyonso Luka frère Ike Bali okuta tout va bien tokokende mosika na nzambo yo mon serviteur prospérera il montera plus haut je serai la tête et non la queue izana kati alléluia
Zamba pambola bino. Alléluia.